kala ingango kala technique idéologie wana pe to memi yango wana kati ya www.info16.com na masolo ya kini mingi poto yeba nini ba congolais basalaka po ba vivre ebele ya bato bakanisaka netika ba congolais bango balukaka na bango te ba mesana na matolo. Mais Rebecca Bileno na ba recherche na penza masolo habita ba masolo beta ma bele penza na kini mais to okene pe ko découvrir masolo nini yango penza o do rara bana verni masolo nini basala penza exactement est-ce que basala misala ngo pe bientôt basala ngo bientôt yango moni penza Rebecca Bileno otika bino kaka na chaîne na bino bolinga mingi info 16 bolanda penza le mao penza na sala ki yango spécialement pour na ba téléspectateurs ba internautes nyonso balingaka www.info16 et pas tonton mwinga mobile sérieux makashi bolanda na elema o peto ozonga si abonné bien te ko kuta na mileno wa musala yebisa biso musala bosala koyo batu babenga bino banani exactement bon biso babenga biso pa ba tuna biso ba client na biso bana biso ifasiki o batanga so babengi tokei babenga bino na kombo nini ya ozo sa musala na babenga biso ndesinga babenga nga bambole koko na c'est-à-dire nazamo la vanité na ande ga ya veni Zanani? Naza grand ya verni na sumo la vernité. Donc yo le cas étape aux la verni. Ngade na leka. OK, mais quand peut comme ça biso bandaka ndenge ni na tongo vandaka wapi po komati na ifasika. Bon nga vani na bambole petit fort na bambole petit pas veningi ngili. Kombo na pe bambole pe kaka. Mais quand peut ko bisa biso la mkaka er nini tio ya na milieu na musala. Bon nga la mkaka 7h tina ko ma ba 9h. Par jour, et comme la chaos, ça la combien de filles maboko, soit combien de personnes maboko? Ah, mais biloko nzambeka mutu mutindi. Jour mususu ko sala yebele jour musundambo. Nzambeka ndenga permettre ba jour na ye. Mais ba jour ezala kolobi ke lelo penda na travailler makasi na ju penda na sali ba te beleza la peu ba combien? Bon, ata ba 10. Obima na combien penda na poche ba jour? Ba jour na ah, bah 30 ezalaka ba 40 pe ezalaka. Ah, bah $40 ou toi 40 000 francs. 40 000 francs. Bah 40 000 francs. Mais quand peut connaître la mission, on banda ba soin na yo, mais quand peut expliquer stratégie nini yo sala rapport ba benga yo penza nzambe ya verni donc leke tape ya kozala mwana verni comment penza bambole mukonza verni penza. Bon, ngana bona na bakisi eza kisi huile kiki les ali pona ko nettoyer ba manzaka o ekufa o bato babela basikama na bongisa bango pona kosukola na babilo na ngai ya musala yangwana eza na avantage belé eloko oyo pe naza sous chauffeur isombenga permis $80 yangwana nazoko baka na musalo. OK, ben explication, le bible explication eza mais quand peut éclaircir biso parce que tout à l'heure là er ozo bongisa manzaka to monyo bimisi lim obimisi vernis obimisi dissolvant mais quand peut ko betla biso musala na ondengo sala kango er obimisi ba biloko utiliser ba matériel nini et puis tu bando bongisa mutu maboko bandaka ndenge nini posuka ndenge na banda na huile kiki dissolvant na tunnel na base de sisel na soanango na nettoyer no manzaka après na komo salo ba propre.
aussi le beau quoi mutu au bandana on ko limé yango na sur le beau quoi mutu na kata na ba songe après na limé après na longoli ba salité na che huile kikili elembisi poso après na longolo mbamo ba salité na simalango soko ko plaquer soko ucha bazoche. OK. Avantage nini okuta nango bando banda musala nango? Bon, pour nga avantage na nga na muna kaka pona esalela nga permis na nga ya. Esala nga permis kala mingi te permis na nga esila permis na mbongo kebele. Avantage amunene ya moi. Ça fait combien de temps bando mo sa musala vernier? Bon. Na dio vraiment na betika moi 3 ans. 3 ans mo comment déjà nzamba vernier. Na koma da ya we pona mutaforma nga la kisanga ya mbamo na ape mutu pete ngwa na kanga. OK. Bongo ba désavantage nini bokuta na mona musala o. Ah mais ba fimbu pezali ba kindingu pezali ko sepela pezali. Fimbu eza nini kindingu eza nini mais quand peut ko expliquer ba téléspectateurs na biso bo landa yo ba ye bango penza pe madame. Fimbu ezali c'est-à-dire fimbu ningi ko lobeza pia kezali jour ya ndesi lelo za jour ya pia kamba tipo kwa nzamba asunga. OK. Eza bato belé balinga penza misalo bosala te ba négliger ngo makasi so ba monyo zo sa musalo peut-être ba so chola yo musalo ezanga tina tusanga ngo sala ngote. Mais à l'entretien ça musala moko yo gagner la ngo ne fisco ceux qui jouent à travailler bien 40 000, 50 000 par jour, 30 000 pendengo ebisi biso ko ebisa bande kwa nani. Bon, bango bamuna kaka ndesi tonito lo babwe muyaka maka fingisa ba ya nyonso ndesi biso bana veni répétition de GB bakoma finga biso ba miyibi banini ba biso nyonso tuto ande ya mote muta na éducation na utala ngo na pale na bango muta na éducation na ya utala ngo epa na bango ndesi biso ba misusu babota mana maboko milai ba misusu maboko mikuse yango wana tosala musala na bosembo nzambe ndenge kaka asunga. OK, lancer bango nini mba négliger bino batu bosala musala verni to ba pesa bino pe importance na bino parce que bo se retrouver na musala. Bon mais ba ko sala biso pe moi place moi boy moi société moi boy pe ba ko molandela biso pe ate pa ba chef na biso. Voilà, donc on a sur Bolandi pe Botali, Bomoni, pasi nini Congolais o azon associé à beaucoup à libota na ende ya yokaka. Ebele ya bandeko penza bozara musika nga Rebeka na lembarate pe tango nyonso na loba toujours bo mesana penza ko tuna biso est-ce que na Congo kuna pe bozwa pe tan ya koluka po bolekisi ba matolo ko benga biso batapoto ko tinda mbongo. Oui, effectivement, il y a des Congolais courageux au bakitisa soni bachango pena na samakolo. A otambo na samo ya kauki likolo sala musala mo be poisanga différenté. Mais ça misala bongo belé batu ba négliger on va bien est-ce que qui vernier est-ce que ya musala o sala tout ça musala soni musala taka ba garçon so binga botenga système na sala té. Mais il y a des gens qui se retrouvent chaque jour dans Moussalango. Et puis, dans Bandeko, souvent, il faut toujours avoir l'habitude à encourager. Bandeko, c'est vrai, demander l'argent, c'est bien. Mais il y a un adage qui dit apprends-moi à pêcher. Et non, ne me donne pas un poisson, mais apprends-moi à pêcher. Si tu me donnes un poisson aujourd'hui, demain, je vais demander encore le poisson. Demain, je vais encore demander les poissons. Mais si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai plus faim.
Donc la kisi ke lelo to ko senga mbongo botindi lobi to sengi botindi lobi an bosengi to tindi mais rotinda pe lo ba kende ko na tindi lukelo ko sala pour lobi yo pe oza la soulager, tu vois. Déjà ba biloko moko yo to memi penda bande ko nyoso boningaka info 16 mingi na répéter toujours bo s'abonner parce que ba information boye beaucoup ton cas info 16 déjà merci parce que vous avez belé bolandi biso na sepeli makasi pe to ko passer na ba découverte sur découverte et belé déjà kaka na www.info16.com. Bote mingi na Patricia Lelo Pukuta, la marraine ya Rebecca. Donc quand je dis la marraine, il faut comprendre que Mouto encouragera de temps en temps. Rebecca ça la bémission, ça la en tout cas là où tu es, Bambo te belé avec notre beau-frère Chris Kunku et les enfants, Blansing Kunku et Christella Kunku Balobi. Il y a Christella à l'école, en tout cas félicitations ma fille. Et Myriana Pukuta, Delphin Douboula et pourquoi pas bébé Deliriam, Jolina Tamboué, Timothée Pukuta, Mamie Pukuta ainsi que tous mes enfants, donc Nebi Kebozana, Julia, Diana, Nathan, Rosier, je vous aime beaucoup. Et à la grande famille Pukuta ici à Kinshasa, na frère Richard Madeka. Et pourquoi pas la famille Info 16, là je vois tonton Mwinga Mobile, Sérieux Makasi, en équipe avec Aaron Lubamba, Epchi Image, Rebecca Bilene, David Mbele, Toza Penza équipe Mounene Moulaï, frère Richard Madeka Paza, en tout cas Toza Belé, pour le moment la Penza ba image qui toko na banda kuna bino. Et merci déjà parce que vous êtes belé bino bat bolanda biso Zoé qui a mis place oza Patrick Valencio, vous êtes tellement belé en tout cas. Masola bien na kata masola et kin, vous allez toujours connecté et au top.